Voilà, merci. Toujours continuer toujours na compte à Dose Unique Chanel et Lelo. Tout le frère José Nzita awa yo ningisa awa na église béni de Dieu. Frère José Nzita mbotena. Mbotena yo Berthe Jonga et mbotena bande konyo so bazolanda bisi. Mais frère José Nzita chaud na on dit zo matakaka. Poso yo kuta frère José Nzita na scène. On dirait ndenge zakali na 2019, 2020, on dirait chaud à 2021. Danger. Omoni na Yesu tokitaka te, na Yesu basalaka monter. Yesu jamais pas na ye ba regressaka mais ba progressaka. Alors voici mon serviteur prospérera, il montera, il se révélera plus haut. Le plus haut est un serviteur, c'est une promesse. Le toit bateau hôtel lobby au Kouété, biso bateau ça ba un pas. Ça veut dire qu'il a 10 fois comme on a 11 ou 12 na Jésus, si l'eau la goya. Voilà. Les lorsqu'on a les bénis de Dieu, ça qui nini. Non mais dans les bénis c'est pas fort. D'abord l'initiative Moutounanzambazui, le pasteur Ernest Mongou que j'aime beaucoup. Ngana yeko kutana bande ko nyoso awa talinga bango mingi to so la pe misusu mais ba circonstance mingi sala to kutana kana bibembe to chef de l'état bengi bino to beaucoup tani maman soki maman mokonzi ya maman Denise so bona donc ko kutana na quatre églises ça vraiment c'est une première ya on a pamboli nzambe pona ba initiative oyo basali na nzambe mususu ba jo ba copier yango bandeko zo mona ba artistes sont des artistes chrétiens basambela pe mingi akoma kotana ba monda mabe soki nzambe akomi ko récupérer bango e kozala malamu mingi pour te perdre ma frère na bisote mingi to perdre bango bazali suna monde ote bakota na ba monda mabe alors so omoni bandeko bazoya ko komisa nzambe ko koyoka makambo nzambe ko bondela pona ko senga délivrance ya vie na bango ça pour moi c'est vraiment comme ça un plus voilà ils sont encouragés un plus na kat na vie na moyo nzambe ba na nzambe voilà parce que ya basali nzambe mususu pe bango moka ba pusaka bandeko musika to biso po biso nyoso pe batia biso ka les oiseaux de même plumage o bato baleka na TV bato basala ka boy ba mona on dirait bato nyoso baleka na ba télévision nini uzaka na bakisi est-ce que yo lokola musala nzambe ko ba passer mususu o ba croya kamabe na bandeko non ya on a lobité bible ya biso pe ko bato bana kisi ba ya kanda ko nzambe te bilo yibongo te bible lobby allez faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire toutes les nations eza mutu nyonso akoyamba nzambe. Ndako nzambe ezali lokola arche de Noé. Eza pépinière. Est-ce que mutu nyonso ayaka po kutana nzambe na ye. Pasteur moko te azana droit ya kobengana. Oh yo mutakisi ko ya te non. Boko soza mukola conversion na ye. Biso kola tindi biso to te évangile. Pour la zoe Timothée prêche l'évangile, insiste dans toutes les occasions favorables ou non, toi prêche. Problème à biso za côté ya on a za côté ya kakabupia donc yo ko kipete musali na nzambe benga teya kamato lo nzambe pesa onction zakati na yo ndeko simba mutu na mutu wana pe abongoli motema toza wana te poto changer mitema bato lokola ba visiter c'est le Saint-Esprit qui transforme le cœur mais na moyen nini na moyen ya puissance ya parole soko za na nguya maloba nzambe ko banga te tellement liboso mutu no sote ya nkola za capable ya ko changer motema na ye. Voilà donc na koyebisa bandeko bakanisaka mabete pona bandeko ko jijaka biso pe na musika te approcher bango okomona ke ta mususu o lo bageza yango te lelo kuti na idée na ko kanisa na makanisa on dirait lingake simba te po mbule bandaki mais le contraire te mais omini nzambe soka bongisi likambo na ye ratata te soki nzambe pe na mutu alobi na osala en tout cas nzamba sala mais soki za ya mutu erataka nango mais o ya nzambe nazo biso frère erataka te ngai na ndimaki peut-être na komaki ya est-ce que bat bakoya mais na sa mvula bat batondi je leur dis merci Seigneur parce que yonde soko lobi likambo en tout cas simba voilà frère José Nzoko lobani na population de Sozolanda na Poto na Kinshasa ils sont là partout dans le monde nzambe apambola bino eloko na kosenga bino kaka to kanga na nzambe moma mukile komo kendo ezo moma be makasi soko tika libanda maloba nzambe za difficile olonga donc pour longa il faut kanga na nzambe pour longa il faut yeba ko bondela faut longa faut luka nzambe nzambe kaka mutako olongisa biso na ko sa bandeko ba otala ngai mboka na biso ozomona mokonza mboka na biso chrétien ça na obenga kutu pasteur pour makambo ebela azosala ezokambusa ngai ko sambela pona mboka ko gêner pona mboka ça c'est une culture ya sikatozi na mboka nous devons l'encourager
prier pour lui et demander la grâce de Dieu en faveur du colon aïe. Ko bon de la kolobaka lisuma be pona mboka te. Ça veut dire faut le baka makambo malamu pona mboka. O mboko bateka ngote to boyelo ko wana. Mboko yo ko bonga. Lelo ya tala yango ba guerre na est ko mosila malembe. Bato bakoma ko jonka minduki bango moko. Gloire à Dieu. Donc la web ça va ndeko ba tala ngai. Espérons encore ce pays ira de l'avant et yo o ko bonga kana mboko. Merci frère. Merci Bertin Djonga. On espère que ça l'émission. Voilà, tout ça va continuer. Le lot n'a habité vraiment ce qui est vraiment un artiste. Est-ce que vraiment pour Sambel, mbote nan? Mbote papa. Nga Bertin Djonga moto na Nzambe na yebi ki batu belé balanda rayo, mais est-ce que tant que batu bazo landa ba ko ndima vraiment qu'il y a solo vraiment au Sambel. Ouais, biso déjà batu ba kanisa biso na bandenge nyonso. Ba yebi ke biso batu ba kisi, ba yebi ke biso batu ba ndenge nyonso. J'espère oyo bato bakanisela biso ezaka kati na biso te. Nzambe ayebaka moment nini ya koeleve mutu. Et puis tant Nzambe atombolaka mutu, les gens dit ezangaka te kobima. Donc c'est normal bato bakanisa bongo mais biso toyebi ke tosambelaka Nzambe oyo asala mokili na mai na se. Donc voilà. Prière pena tosambelaka na ndenge ya solo na ndenge lokuta te. Journal lelo siko ndenge o sentir. Yambala o na rozwa na zwi. Yambala o na rozwa na zwi o Nzamba bongisa po na ngai. Donc na ebige lelo pe to partager na ba fan ba abonné na biso ko to zaki en direct e bandeli ya kilti na suka et puis boki message pasteur apesi bino bato nanu ba s'abonner te na page to na chaîne nanga bo s'abonner na Maswaku TV boke na page Maswaku TV kunande bo tala ba information et puis bo rolanda kilti du début jusqu'à la fin. Et merci beaucoup na batutu balandi biso Nzambalola apambola bino. Nzambalola apambola bango mais siko otango na kini awa mingi bakota doute ke batu lokola ba Maswaku bena bakoza batu basambela kate. Te bakansaka bongo te toza ba être humain o toza nango eza Nzambe nde mutapesa biso. O toza nango eza Nzambe nde mutapesa biso. Donc tant to sala sans Nzambe toko sala ngote. Donc bakansaka bongo te parce que dans même biso na théâtre to l'inspiration se die. Donc inspiration eza ya Nzambe. Donc bakansaka bongo te. Merci beaucoup. Merci beaucoup frère. Voilà. Wana Bolandi interview à frère José Nzita. Frère José Nzita s'est exprimé tout solina ye ngana sepelaka ndenge artiste so alobaka na courage nyos na donc na bonzambe nyos ndenge mo alobaki na bonzambe nyos. Alors tolanda sikoyo Baptiste na ba artiste mususu lokola ba mpaka lui ndenge ba s'exprimaki sima ya milulu oyo elekaki oyo Bertin Djonga azalaki wana nga mobi nazaki très satisfait na ndenge mukete. Très satisfait na ndenge mukete pour moni soki eza ndenge Bible lobi ke doux et agréable ya bana Nzambe kokutana esika moko pe bokumisa ye mbula ezobeta na ndenge ya mukete o sentir mbula me bato batondi mbula ezobeta bato batondi ndenge ozoyoka ta frère Jones Dauto loba wana eza te ke bazokosa mbula pena mbula ezobeta mbula ebeti mais otali bato batondi meke. Alors tolanda intervention tout interview ya Batista ya vide lonti ya Pakaloi ya Maswaku pe ba artiste mususu o balobaki tolanda.